président pardon kopi à 3 millions en athée. Gouvernement bongo ya pasi. Et tout se retrouver na ba break, Mouzouza se retrouver na break na France. Mais Arzebek bongo na kende. Tona tsela. Arzebek kazake bolinga mama oyo bobo neneni mama ekelam. Ba raté. Ba pirinda kasi moi site. Wa côté ba batamaki ona. So li pirinda mwasi. Mama sese, mama bobila dawa kawele. Yi wana, tala break. Siko Arzebek aziye bage kutala na nzela mwana mwasi moboye ono bake. Baya kama bala. Mais kaka yi wana afiancé mama ekelam. Bobila dawa. Mama kawele. Kamonoko. Au même moment, fiancé ya utu boboya wana azana yi. Au même moment, où dit Canada, Ya bandeko botali vidéo wana oyo kola permetaki ke na nzela songolo pakala na mona vidéo wana oyo eleki tokolobela yango après na koexplike bino bo comprendre eza ngonga ya minzoto ekotakataka bisika kilikili bakoluka bao mpe bakocomprendre ngai te bakolo mpe baopermettre donc bao mpe baocomprendre ngai bakolo mpe baopermettre me mutu na mutu akanisa bakoboya toko ndima na koexplike yango après tongidi sebiminga mama pasa nayebi te soki naza na bango songolo pakala na entourage vraiment bao bayebi signification mingi ya Tshongidisu boyi malamu na koko voilà pi kokololo na mokili na yo oyo oza kozonga na mabele na yo na nzela ya mama oyo aza na mabele ya bandeko na bandi toza malamu aza malamu makasi bendeko tutete bato mosusu bamessage mabanzo maloba bajeton tosuki nazoyeba te tosuki par rapport à quoi par rapport à concert ya Fally bon découvrir makambo ebele oyo eza mabombami mpe bokocomprendre bokososola bino bayindo eza soni mingi soki bandeko na bino mosusu baza na basusi oui bamosusu balobi bazoloba mamekela mabaki 7 millions de personnes ana retard non na ana retard te na ozana esengo akoloba 16 millions te parce que 1 plus 6 égale à 7 na ozana na nguya mingi ya koloba makambo malamu na munoko na nga mpona mabele na nga mutu nini naloba nanu naloba na leloko oyo akoki kozwa mabele ya Congo soki bazwi yo mutu bazwi mabele ya Congo ta soki mutu aye na mabele ya Congo azwi mabele ya Congo ta mabele ya Congo bazwa yango ndeni mboka bazwa yango bamema yango na mutu bamema esika mosusu ekomi su esika mosusu bobongisa balangage na bino boyebi nguya ya balangage ya malamu ndenge ezalaka soki boyebi te nguya malamu ya maloba na bino yango nde elataka nzoto bino bozolokanisa bozoloba na kanda nzoka bozolatisa yango mutu so oza na kanda ozomibebisa na yo moko nanu au moins ozongisa oyo ezali balobaka nzete babatelaka yango bakitelaka oyo mutu alonaka yango babukaka oyo bakoko mpe bakokolo na so batindeli biso bamamekelamu voilà
mais soki ozobanda ozoloba eloko oyo etikala kozala te bakoko na biso batikala koloba langage te bamisusu bazolobaka sikoyo mboka ekei wapi yo soko okei biso tozali ezokotala kaka bino moko so bozososola te bobongisa balangage na bino bayindo tala sikoyo bino bamisusu bobeti maboko bokomi kosala eti bochola bato bobwakela bato bajeton bato ya libanda bazoseka bapays oyo bazoseka bino baza na guerre te kasi baza na bambiance ebele te lokola bandeko na biso ya Congo oyo bandeko mosusu bobongisa balangage na bino tozopusana bokomi kobenga bandeko na bino na kombo oyo bozobenga boyeba te kezolata nde nzoto sikoyo bakomba oyo bino bolobaka bozobunda sikoyo wapi po biso baoyo tolobaka tobetaka tobenga bandeko na biso kaka Congo po baza Congo tobenga balangage su te bino bozoloba so bozoloba ngo nazoyeba te na conviction nini eza loko ozoteya ndeko na yo ozobenga ye deja donc na langage moko eza deja ozozwa ye bongo aza pe bongo selon bino sikoyo bozokanisa nini eza bino moko ezokanisama na mabanjo na bino bakoko pe bakokololo bako babatela mboka na bango po bakoko balobelaka mboka na bango tango nyonso eza malamu po eza malamu peke ko bakozala malamu Congo dia totila esika batu baoya koyiba kasi suka na bango si ezali na nzela batu bakomi kochola biso koseka biso sikoyo na ba message kilikili on dirait bozo kasoni sikoyo concert ebetamaki yaya ngai kutu nde nazalaka wa esika na kuti ndeko na nga azobunda na kota kambala moko oyo naza pour ye na kota mbala moko po toza awa biso ba over de billions fo de milliards ya ba américain pe ba traître bao balingi oyo ezali bolamu te biso bata malamu toko sala tout elongo na batu oyo baza malamu toko sala elongo na bango yango voilà pourquoi nazo recommander bota la vidéo ya se yoko expliquer bino pe na vidéo nazo loba bostra na se wana expliquer ki bino ni na ba verset biblique ba biso oyo so ba oyo ba misusu to yaki ke to loba ke non bosala te basala te bonga boloba nini bomesana koloba o bazwi ba papier ba tcha ba couleur ba buzoba ba papier ba tcha ba couleur niti mama mekela mbazara nzela na te pour ba papier ba tcha ba couleur ekosilaka bozoba ba église ekosilaka bozoba ba makambo nyonso ekoleka voilà tosuki sikoyo wapi bozwi bato yango nyonso oyo bayaki na concert wana boobeta maboko boolandaka ayeti na ndako bozobinaka na ye kati na ndako sikoyo bato bakomi kochola biso Sonia bokisanga Sonia ya kitoko te on dirait bato moko bosila soni nombre ya bato ebele na nini kuna baza soki 13 000 mais bino bozana soki combien wana koleka moya koloba te na pona pesa ngo te énergie moko ya soki ndenge nini te il faut esila makambo wana des millions ya bandeko na biso pe boyebi boza sans souci bozo donc bokomi susu étape wana ya soni boyokisi bato esili après komi concert ebeti te boyoki soni bokomi susu kolobela or boyebi te makambo eleki est-ce que boyebi ke Macron ayebi bakufele baza na ebembe ya muta munene botala yango. Car mère bâtisseur, vous avez fait passer Lyon du statut de belle endormie à sublime éveillée, bâtisseur de projets économiques et de rayonnement international, bâtisseur de quartiers, bâtisseur d'avenir. Vous l'affrontiez sans peur ni pudeur. La maîtrise de l'immigration un tabou, vous abordiez le sujet avec le courage de ceux qui ont raison trop tôt. Loin des postures théoriques, vous n'avez jamais perdu de vue dans ces fonctions la boussole du réel. Protéger les Français du terrorisme, de l'insécurité, de l'immigration illégale, dire ce que l'on voit aussi. Vous qui avez fait preuve d'une grande lucidité sur les fractures qui traversent notre nation. Vous avez enfin, cher Gérard, changé ma vie. Pas un seul instant je n'oublie que sans votre force d'âme, votre sens de l'amitié, sans vous avoir croisé sur mon chemin, je ne serais pas là où je suis. Adieu Gérard, et merci. Le
discours d'Emmanuel Macron aux obsèques de Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est un poids lourd de la politique française. Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, il entre au gouvernement en 2017 en tant que ministre de l'Intérieur. Mais il ne restera à ce poste qu'1 an et 4 mois. La relation entre les deux hommes... Expliquer bien le comment so bozo sosolate. Moindo na vidéo assez. To tchaki parce que utake pas chor raté papa Roma, mutase la no Bible. Padre Pion de Jésus na bino. Oh beaucoup misaka Jean-Claude. Na loba na bino mbana mbala. Ce qu'il s'agit bien de nos vidéos pour comprendre un peu. Voilà. Alors que le corps de Padre Pio repose depuis 40 ans dans cette église, l'incroyable survient. Les témoins découvrent d'abord cette vitre embuée. Et une fois qu'ils vont la retirer, c'est la stupeur générale. Alors qu'il ne devrait rester que des os, le corps du saint est intact 40 ans après sa mort. Se retrouve pour déterrer le corps d'un saint, Padre Pio. Un homme célèbre pour avoir accompli des miracles, mais plus encore pour avoir été frappé toute sa vie par les stigmates, les plaies du Christ sur la croix. Alors que le corps... Prière du Padre Pio à Saint Michel Archange. Glorieux Saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église catholique, défendez-nous contre tant d'ennemis qui nous entourent. Ne permettez pas qu'aujourd'hui ils nous portent à offenser Dieu. Protégez-nous contre les pièges et les embûches qu'ils sèment sous nos pas. Combattez-les, mettez-les en fuite s'ils viennent à nous faire du mal. Prière du Padre Pio à Saint Michel Archange. La Bible, l'Égypte, va symboliser misala ya mabe. Misala oyo salema ya mabe contre banana nzambe. Misala ya mabe. Voilà. L'esprit de l'Égypte doit disparaître. Voilà. Ba envoûteur, ba enchanteur, il faut disparaître. Ba oyo biso to lingi te ke ba dominer sur biso, ba o dominer te. Oza mwana na nzambe bandeko. Na lingi to sambela. C'est-à-dire, misala dago, misala ndako nga na hoteli. Ba prison wana fwe kweya. Ba prison ya Égypte ozo manipuler bo moto fwe kweya. Ba maître ya Égypte fwe ba kweya. Andeko bota sou mato ibokoyo ka B50D alobi et sika uta. Donc ça veut dire ba uta Congo. Oh code ya na Bible baloba o bobenga code kwa benga Égypte 243 code ya mboka. Donc mutu eza likolo. Ou ezali naturel. Donc banda amiyebi akoma na franc-maçonnerie ou eza artificiel na France. Ou ezali code ya 33 mutu na C chiffre 6. Donc bayeba kana bango mais ekosimba te po babe eza révélé eza condamné Congo ngo. Et si ko biso tozali tozana posa misala Égypte koya. C'est-à-dire misala dago, misala ndako nga na hoteli. Ba prison wana fwe kweya. Ba prison ya Égypte ozo manipuler bo moto fwe kweya. Ba maître ya Égypte fwe ba kweya. Il faut bango na bango. Bakota na confusion. Bango na bango. Ba se détruire. Bango na bango. Balukesika rokimela. Bien aimé, tangu nzamba lobaka makamu na ye, akendaka nango na suka. Bien aimé yoza mwana na nzambe. Balobi l'esprit de l'Égypte. C'est-à-dire na ba oyo baza ba kolite ba depte na bango. Ba oyo bazo salela ka bango. Pour baza ko empêcher motomoko avancer. Bible le l'esprit de l'Égypte doit disparaître. Boki makambakana moindo na moindo. Mais biso pe na se vidéo wana weza na si. Bankulu na biso balobaki. Lokola bango ba propager yango ekota na matoi po la tanzoto. Yango tozolo ba nobolo ba malamu ko na bino baindo. Telemela yango ekosala mate te
te bala misatu boyokaki yango. Voilà. L'Égyptien baza biso bayindo. Kasi tango nyonso nazoloba ngai soki na moni ndeko na nga moyindo. Ah bunda na okota mba moko. Na okota. Na oyeba pre. Ni kamini na koleka po babunda. Problème ni bazaki nango po babunda. Voilà. Kibo muntu. Mutu azalaka bongo. Voilà. Mutu penza azalaka bongo. Ayaka nanu te bazo beta ou bazo lianzo soit ndeko na yo to nyoka zo soit ndeko na yo obandi ko tuna ebandaki ndenge nini bazo soit yo bazo na ko bamba nyoka ona penze loko après na ko auti wapi ebandi ndenge nini akota na ndako. Voilà. Biso ba oto lala kite abandeko. J'ai dit na publier vidéo wana bandeko obo moni. Bakoko pe bakokololo balobi na lo basuti na bato na yamba téléphone te. Ti samedi. Le samedi wana. Lokola babiso oyo bankulu basela biso na lolenge belé toza nyonso. Mon pepe mai mbonge mabele. Nzete nyama matiti nyonso tozali. Samedi wana chongidisu. Chongidisu eza na basification ebele. Ya motu soka aza na zemi, ya ba entourage no so baza na zemi, ya ba bilembo moko bo esongolo pakala, ya transformation, ya makambo kili poza sujet na ngote na ti entre parenthèses. Samedi ya concert. Ya ndeko na biso ndenge betaki. Bakoko pe bakokololo bakangaki bandeko na biso. Basimbi bandeko na biso mitema. Ngai bakulu na kotanga kombo te. Nasenga kapona bandeko na biso nyonso balingana bafungwa mamisu ndeko salaka yango. Po ba chrétien basala yango na kombo ya Jean-Claude Pamba te. Mais bakoko pe bakokololo balabala na nga tanga kombo ya mutu moko. Oyo wana na kotanga kombo na ete. Bazaki na posa mutu na ye. Ba minimiser ye. Pe bazalaki na posa kaka mutu na ete bazalaki na posa ya sacrifice ya mukolo wana. Bayebaki yango. Po bayebi ngonga oyo eza ngonga moyindo. Bayebi moto. Pe bayebi moyindo. Amilinga. Po moi moto eko takataka eko pela tango eko pele eko tinda milinga to milingi. Esengela ki to telema. Kasi to telemi. Ba krete bayeba babundaka na nzoto te babundaka na molimo mabiso na nzoto ngala lobango na nzoto na molimo esalaka lokola nazali na nzoto oyo tozali pe tokozalaka ntango nyonso. Voilà. Lokola ba sacrifice oyo bango balukaki ke bayindo na bayindo babunda babundi te bakoko baboyi bakutisi bango lobi na yango butu botala ki information na telebino mutu na bango akufi omoni mutu so alinga salo malamu te soki akoki yo te bisika batioka te na basaka malamu te wana pona bapape batya ba couleur pona babiloko ya bato ya mokili basalaka bango nini bakoyebisa bango lokola tokoki oyo te il faut yo to mwasi to mobali to mwana liboso to mwana suka. Voilà. Eloko se pasele bango yango wana parce que balingaki bazwa bénéfice na makambo oyo ya moto ndenge amilingi milinga ndenge lingaki ebima ya moto mwindo milinga mwindo poza ngonga na biso kasi bakoko pe bakokololo natalisaki na video ya se oyo nyonso eza révélé eza condamné esalama te. Et est-ce que boyebi na ngonga fali abetaki concert moto moko apikaki crise kuna mokolo moko alelaki na kati ya concert azwaki mbata mbuta
Yaya yo vandi pepa na yo mais conscience comme ce ko sala tala siko ba komi ko seka biso bande ko na biso ba o seka biso ba o chola biso pona ba erreur ya bino ya songolo pakala boboyi ko yoka bande ko na bino bo vana ndaku boboyi ba ko yoka bande ko na bino bo beta concert te disengo bata mokilele ka eleki et après est-ce que bolala siko bo ju Valère yaya so ba ngala lobaka ba coloniser ngai te ba coloniser songolo pakala te o azana bwana pe mayilo azana bolingo pe ayebingo nga oyo ba coloniser bino ba esprit oyo bazwaka lokwa ba faible bokende ko yemba kana ba esika oyo baza ko sambela ba nzambe ya ba jise baza ko sambela ba nzambe ya ba paya po ba konza bino bozala toujours na sima na bango ba distraire bino est-ce que ba peyo ba oseka biso baza na ba guerre est-ce que basala ba ambiance leti biso mais bino bandeko ya biso to sengi na bino toza na sengo bozala na nzela malamu ke bokende na nzela oyo ya malamu te botika yango boseki lisusu pe bandeko mosusu aboyebi te mokeli aleki nyonso bakangaka mopepe te nzamba pungu tulenda Kongo mongalinza komanza pa mungu baba vidi mukulu akangi atalisi bango yo kasi ko renforcer ba soldat ba plutôt ba policier oyo ba renforcer la ki pona yo kasi ezaki pona nini parce que ba yebaki eza lisano te ba benga ka bango akitana biso benga GDG bango batala ki on a lobana na bande ko na biso to sola na coulisse Macron azoko ko contrôler tant lisusu te ayebaki pende ko sala somme alors on a toko profiter na nzela wana ba yindo wana ba kende pona ba sacrifice na bango pona nini ndeko moko Judas moko andimi na ye a sacrifier bandeko na ye lelo Judas wana na minute oyo ba yibi ba sali système ya 11 ceux qui peut ba betie 12 et ceux qui peut ba betie 13 ba yibi ba sali système ya 11 ceux qui peut ba betie 12 et ceux qui peut ba betie 13 balo ba vérité ke ba pika ki crise kuna yango ba concerne na bango esilaki baloba balobi te baloba pourquoi basali bango ba je wana mais ezali pe spirituel basali tout babundisa ndeti ezalaka kala bayindo na bayindo bakoko lokola bayebi ndenge ba oya bango bapesaka mpeve basilika abite tango basilikaka basongolo pakala bayebaki te na concert wana lokola bango siko bayebi ba préparer bango ke basala bango mabe ba profiter balobaki na nzela ya songolo pakala tala ba mort lisano na lisano bakangi mitema bandeko na biso bakoti bandeko na biso babombi bango na molili potoza mwindu lelo sikoyo Sonia banani bakomi kochola bino lelo Macron azui ba perte baza na bisika babombami po bazokoka kaka te. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Macron eza nini? Likambo nini esilaka te silaka mene moto laka mene kaka mudia ki? Pourquoi bolingi batu baza l'égalité te na bino? Bolingi kaka bokonza. Pourquoi bino pe ndeko na biso bozo comprendre lisano te? Tala siko babeti yo soki 10, soki 11, soki 12 nazo yebate. Potala nango yo moko banza. Et c'est sengote le tingai.
même mpona bakitani na biso mosusu baza ba innocent o babengi bango lolenge mindele o babengi so lolenge bayindo na kosepela te na ba oyo malamu banyokwama bongo sikoyo soki kuna o regrete yo ndeko na biso bapekisaki yo ko cracher likolo ya bawei batu baza nanu na blessure kaka pona mutu moko oyo boyebi ke babandaka baje yango président nini na tunaka ti lelo président nini oyo batu wana batravaille na bango basuka na bango malamu boza bawumbu te bandeko na biso boza bawumbu te eza likambo lisano na lisano donc baoloba guerre baoprépare baosala basacrifice na bango ya nzoto ya yesu makila ya yesu na miniti oyo na israel ekoma takataka ekoma ebele guerre ya kuna ezala banda kala bakomisa yango lokola beni biso ozalaka na guerre te bainformation bazopesa si omoni moyindo nini ya pays songolo pakala azoloba ke non guerre ezali na pays songolo ya mindele to financier bango financier bato bazokodivize bino siko bino lisano na bino eza nini ti wapi po ato osali na bango ato ovai na bango kini kester ayemba oza na mbanda do bazaka na mutu mo banika pembeni wana baozela kaka soki oexécuté te basali yo ndenge basala ba président nyonso ya Afrique botimba yaya maka msusu na okoba ko développer ngo te po molimo ezokoba kosala nane esili te tolobaki sur naturel ezali ata batu basali to nini te banzete e osala esili te makambo bango baomona pe baoyebisa bino te bamsusu baolala te bakulu bako baolakisa bino pe na lolenge na bino bo développer pe po makambo msusu donc osala batu donc nganzi moyindo sasu mukadi oh kina mkolo nini naleki meto opusana video ya Denis obomoni ezaka pesa ki ni exemple ba o botalaki bozala raté na système botali video ne bandeli bo continuera soki bomoni sujet moko esali bino mwa libaku ke botala ne bandeli après bobandi koloba ndeko wana lobaki atangi mamekelamu eza ba exemple mama bobila dawa eza ba exemple parce que ya Denis na bwanya o yazalaka nango na lobaka za loka ba passer nyonso tre ba passer nyonso te ya ba bimisi pas dévoiler ba passer nyonso azaki traître mais azali sous traître te malgré tout a comme lokola mokele kete a traître kana kombo ya Jean-Claude azana ngwatikala nango mais attendez le tozo pusana atalaki amoni kombo mususa ko pesa te yango ataki même na ebandeli basali donc italaka ka mutu azolo balikambu oyo journaliste ayebite mais batangi mama onani mamekelamu c'est ngapenza na indusa nde nazabu ngapenza na évêque soki nani bat na bango ske toko love kasi love ça liwat love bomaka amour bomaka amour na love bomaka ngamuta bolingo bandeko mutazangi bolinga muta bolingo nalingaka penza voilà nalingaka penza ngai na bango baza bato oyo baza déjà enlevé baza bato oyo donc bakoma déjà bata Jean-Claude baza susu bayindo te bakoma batu ba musulman baza su ba yindo te bakoma ba bouddhiste baza su ba yindo te ba leva bango voilà alors na koko continuer te po otanga ka soki bible baloba no fin du monde kozala ndeni kasi mokeli mutarobet na tabet saramvula ba moto bakake ba mopepe mabele koningana Nicolas ba chora te ba oyoka te Macron yaya babondela yo ba sanzola bino vraiment kino mokolo nini bosunga ko ba innocent na bino ya mindele po ndenge zokendele to yebi ba traître na biso pe ba kozwa bambata mbuta mais eloko nini silaka te bandeko pona likamba ya Denis
nga bamakamba nini ana donc naza d'abord kutu ya chukende mutu apapolaka ye atiaka ye en place na nzela aza donc ngai mpena beta kara soki ayoki bango na journaliste mpo mama ekelamu mama bobila dawa boyebi bango donc eza te ngai eza nga te nauti koloba eza nga te soki alobi soki botali yango malamu mama ekelamu ya kitoko mama aza mwasi kitoko donc na ngonga oyo babiso toolongola bapoubele boyoki toza te ndenge tozalaki boye toza te ndenge boye ke toloba to réagir te mais toza sikoyo toloba molimo esala nzoto mpe esala tolongola bapoubele tolongola bapoison milimo malamu te obandeko bakoma nango kofingana kobunda bamaterialiste kocola kolakisa mutu vrai kibo mutu yango voilà toza baoyo tozali awa mais tozopusana atandeli napesi kaka matondo mingi bandeko nyonso balingi bosolo baza na bolingo ya songolo pakala bokanisa yango akoboya to kondima bonza makoko na biso toyembeli bino makasi na biso bonza makoko na biso toyembeli bino akasi na biso bonza bakoko na biso toyembeli bino makasi na biso bonza bakokololo na biso toyembeli bino makasi na biso. Actuellement, j'essaie ici à Kibangu et je t'ai choisi ensuite. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzembe. Ne l'oubliez jamais. Bandeko yambo ya kokoba ngaka natalisa bandino ba o nyonso bozana ba koko. Ba onyo kama na mémoire. Bokende koluka ba mikuwa na ba place batekaka na bagambela ba place batekaka tisa bokoko ba mikuwa ya éléphant. Botuta yango bocha mai na mulangi wana mai wana bobomelisa koko mémoire ya bakoko oyo ekimaka eperdaka bango ekezongaka eza sire donc ezali penza oyo nga natalisi bino eza bakoko mpe bakokololo na biso mutu balobi nazongisela oyo ezali bakoko baza na physique mpo tosalaka na nzoto mpe na molimo donc ebandaka nao na molimo mpe ekiti na mosuni bopesa bakoko na bino ezali bamai wana bamela bakoko oyo balobaka bakomaka koperdre basalaka batoilette bakokaka kotambola te bopesa bango même ndeko oyo obungaka ndoto osalela yango donc nalobi yango mpo bakoko batalisaki ngai mpo baba oyo bakomisaki biso eza pamba te bakimia oyo bakulu bapesaki biso ke tokanga monoko eza ya pamba te tokoba moyindo amoumba motu te oyo tolobaki te tolobi ngo. Et on en vient à cette histoire rocambolesque. Un politicien italien assure avoir été marabouté depuis la République démocratique du Congo. Toute la presse italienne en parle. Il s'agit de Roberto Calderoli, ancien sénateur de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite qui avait traité d'orang-outan Cécile Kyenge alors qu'elle était ministre de l'intégration en Italie. Écoutez les précisions de Mehdi Medel qui suit cette affaire depuis Kinshasa. Pas de doute pour Roberto Calderoli, il en est persuadé d'avoir subi la macumba, d'avoir été ensorcelé. Il en veut pour preuve ses déboires personnels, ses pépins de santé. C'est vrai qu'il les accumule entre le décès de sa mère, ses hospitalisations à répétition. Il a été 2 fois en réanimation. Dernière preuve en date, il a
trouvé dans sa cuisine un serpent long de 2 mètres, un serpent qu'il a dû tuer. Ce ne sont pas des sornettes. Le responsable de son ensorcellement serait le père de Madame Kyenge, qu'il a comparé, vous le disiez, à un orang-outan. Ce père de la ministre est un chef coutumier qui vit dans le Katanga. Chose étrange, une équipe de journalistes italiens avait filmé il y a un peu plus d'1 an une scène d'ensorcellement qui s'était déroulée dans le Katanga, une scène en fait au cours de laquelle en fait le chef Kyenge appelait à chasser en fait les démons de la tête de Roberto Calderoli. Et c'est vrai qu'en matière de démons, il en voit de nombreux, que ce soit les musulmans, les noirs, les homosexuels ou encore les immigrés. À l'époque, la vidéo avait fait sensation, elle avait aussi indigné, mais aussi nourri un peu plus le racisme du côté de chez nos amis italiens. La semaine dernière, donc, le Roberto Calderoli en appelle à l'aide, à l'appel à être désensorcelé. Et bien cet appel est venu de nouveau du Katanga, du chef Kyenge, cette fois pour une cérémonie de désensorcellement, et là encore filmé par cette équipe italienne de ce journal à sensation. Après, pas sûr que la Macumba lâche si vite Roberto Calderoli, car dans quelques jours doit s'ouvrir son procès pour insulte raciste contre Cécile Kyenge. OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.